La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso. Salut à tous les abonnés de Irsi Botelwa TV. Kande Tolobaka, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga toye kolobela likambo moko ya hypocrisie na monda maboke. Jérémy Chabani alekaki na émission moko otozomona ndenge zo kati ba vidéo mike zo ko circuler est l'ouest nord sud. Alors tokolobela moi hypocrisie moko otomonaki na vidéo wana. Avana kota na mozindo na olingana tiela bino na no vidéo moko tolanda yango ensemble na bino parce que à travers vidéo wana nde na ekolobela analyse na ngai ya lelo. Na bandeli ngai nazaka muta polémique te, en tout cas na finga raté na yaka ko finga liboso na bino te, na yaka na ba polémique te, mais to yaka osala analyse na biso lo lenge esengeli. Ce que sengi to pesa conseil to pesa rapé conseil. Ce qui peut sengi to lobela muto to yaka pe ko lobela po na monde ba comédien en tout cas mabe ezali. Tant toloba mabe ezali, c'est-à-dire mabe ezali. Alors il faut to ya kolobela o akoyoka o azana mato ya koyoka ayoki o amonika koyoka tina mite masaleli asaleli. Tozolobela vidéo moko, tozolobela en tout cas émission Jérémy asalaki alobaki makambo tellement ebele, mais na olobela partie moko lelo et puis na yo olobela partie mususu lobi. Tolobela partie ya makambo yozarake idole na yo eza nani. Bandeko nanga bolongo na hypocrisie. Bandeko ba comédien botika pe motema mabe bolongo kozala ba hypocrite. Yo moko mona pena ke ona o epesi madesu, mais oya loba ke ona o epesi loso. Yo moko pena yo moko na ki yo moko oyebi kete nga pende na zabwe na joa lokola intel do elakse na ebite mo idole wana ba comédien belé ba yebi ke signifi mo idole te to ndenge nini. Peut-être tombe lobi mo idole bino misubo kanisa ba lobi fan eza ki fan te. Idole eza différent na mutu nini oyo lingaka na maboke. Ko idole eza différent na mutu nini o asiepelisaka yo na monde théâtre. La famille, avant de kota na mozindo, en tout cas, mes salutations. Na bato balingara biso, bonane na bino nyonso, bonane na ngai, na mama nanga princesse Allegri ya mama Yvonne, ba gros bisous siko zali, bonane na yo nzamba lola pambola yo, Madeleine Keita de mon cœur depuis Maroc, bonane na yo, mama Myriam na poto, famille Libota ya Tongo, bonane na yo siko zali, nzamba lola apambola bande ko nyonso o balandara Irsi Botelwa TV ba o bozara wana toujours pona ko partager surtout ba vidéo na biso ko partager, ko s'abonner ko aimer ba o bolingara biso pe to lingara bino kaka bongo nzamba lola en tout cas nzambo to sambelaka azala la bino longo nzambe apambola bino ndeko Chimène Manuel nzamba pambola yo boza tellement ebele o bolingara Irsi Botelwa TV o Irsi Botelwa TV pe a lingara bino ba o bozo soutenir biso to kende liboso Pauline ndeko Pauline Yenge voilà ndeko Pauline Yenge nzamba lola pambola yo mama na biso Linda bukulu ya balinda mama na ngai Marie Jeanne Bolokwa nzambe apambola bino nyonso tozawana ensemble elongo na bino. La famille avana banda na préféré na ta vidéo on lobela boyebi nga na lingara nanga to na loba na ba preuve pour que komateka akosaki alobaki asalaki boye to landa maloba Jérémy yango penzande na zolobela. Oui, c'est une source d'inspiration, il faut que ça dîme. Donc, il y a des sources d'inspiration. Ok. Bolanda, batuni Jérémy source d'inspiration na Bolanda. Banani ba inspiré parce que pour linga ilo ko izana bat mo bo izana tali ouais source d'inspiration na ngeza rasi la pisalo. Ok, si la pisalo. Yemo wa bien.
Ouais, ayebi parce que nandi oloba ngole lota. Ok. So pas moninga tout monde faut pas ça dime. Oui, c'est source d'inspiration là, faut pas ça dime donc ayebi qui est une des sources d'inspiration là. Ok. nayebi te soki ngai nde na comprendre yango mabe nayebi te oyo nga nayebi mutu oyo ainspira Jérémie kosala batéâtre source ya inspiration na ye pena source ya inspiration na ye esika euta ezala mama Kalunga tolala tolamuka tomona directement po sila katela bato mangala na théâtre te sila katela bato mangala na théâtre te eza na émission moko exaucé papa munoko asalaka exaucé asalaka émission wana mpona kolobake non Jérémie akopia ye Jérémie azwa ye Jérémie aza source inspiration na ye donc ye aza source inspiration ya Jérémie alobango mpo basoyolango na Jérémie mpe ayebisa ye Jérémie akopia ye exaucé wana ka exaucé moko papa munoko oyo toyebi ayaka alobaka yango. Maintenant, lelo bokoma osala makambo pourquoi parce que ngana ba auto solate ngana ba auto yokana te ngana ba auto bebana bolinga bo flatter si la poani bolinga bo flatter si la pona nini bolinga bo flatter si la lelo na lobali kambo moko eloko moni muto ajuaka lokola sila o ngana yebi na batama boke mimika bongo ajua lokola sila Muchopi oya famille Bota ajuaka pe lokola sila. Jérémie Chabani ojua lokola sila te. Sila a inspiré yo ne lokote. Il faut ozalaka clair. Botika ko sala babilo moko boye pour plaire aux gens, pour bato ba moni yo kete Jérémie alingaka sila, Jérémie azalaka boye après te ngape funa tshaka idole nanga. Alors ben kutu pena likamba idole nanga eza sila, source inspiration nanga eza sila. Non, c'est faux et archi faux. Pourtant total Jérémie, tozwa mbala moko mama Kalunga. Tozwa directement mama Kalunga, tozwa directement exaucé papa munoko, tozwa directement si la tika lo katla batu mangala na TVT. Maintenant, bosala babiloko mo boye, oyebi ke ngana ye kuto esimbaka te, ngana jamais na koyo loba na TV ke source inspiration nanga eza mama Kalunga, jamais na loba na yo loba na TV ke idole nanga eza mama Kalunga, il faut kana ya obwake lango sila. Bosala makambo na hypocrisie te ka po muto alinga yo. Na loba eloko na koma mona ba comédie ebele ba koma osama makambo na hypocrisie moko boye kaka pe ba mona ke muto ana lingaka yo kaka pe ba mona ke ye pa lingaka yo tika nga pe na sala boya mona ke na lingaka ye pona ko flatter ba fan na ye non na lobango tangu boya liboso na biso tant que ba comédien c'est-à-dire boa simaka muto na muto a créer ba fan na ye Jérémie Chabani ana ba fan na ye Sila ana ba fan na ye, Mama Belleville azana ba famille Bota, Dinana ana ba fan na ye. Alors bo profitaka na ba succès ya ba fan na ba ningate. Bo profitaka na ba fan ya ba ningate. Mutu na mutu azaka na ba fan na ye, ezala décor, profiter na ba fan na yo. Ezala mimika bongo, ezala nani, ezala yida, mutu na mutu profiter na ba fan na yo. Sala mokili na yo na ba fan na yo. Maintenant, à cause ya hypocrisie, à cause ya motema mabe o evandi mingi na maboke, bozo boya koloba na même ba vérité. Source inspiration na eza mutu mususu, mais comme barando ekota, comme barando ezwa elata esike elata kazaka, moi oyo bimisa kombo ya mutu na lokwa source inspiration na ezate. Moi oyo bimisa kombo ya mutu na lokwa idole na yo ezate. Tangu yo koya na TV au finier au bimisi mutu mususu mais monde entier et mon que non idole na yo eza yete idole na yo eza boy tout ça hypocrisie na monde à théâtre au bomona ba hypocrite bazé belé ba hypocrite baza tellement ébélé mitema mabe eze belé na théâtre mutu muso comme ça théâtre pas moni Belleville ça la théâtre kitoko tika nga pena komo osala théâtre mais tango komo osala théâtre wana so batunie nani penza inspiré ki opo bando sa théâtre owanga ni Belleville yete obimisi mutu mususu hypocrisie
lelo na monde maboke eyana ba comédien belé ba fongola chaîne ya théâtre, chaîne à YouTube parce que Bellevue fongola la chaîne. Bellevue pesa ba comédien et belé pour ça. Ya fongola chaîne. Wana to boya angote. Wana to boya angote. Bellevue pesa ba comédien et belé courage pour ça wana ya kofongola chaîne à théâtre ya chaîne à YouTube. ala qui s'appelle ebele pour venir que Bellevue ala qui s'assit la mamba YouTube. Jérémy ce qui le loi comme na maison na GS production comme na maison en production. Wana kuti le peut-être le loi ko le kawanga nyango. Lelo nde motema mabe kota peut-être bo wanga nango. Émission eza na chaîne ya Jérémy. Au moins ezala ke balongo lango o Jérémy loba ke idole nani muto apesa e posa ya ofongola maison en production eza Bellevue kandi muto alakisa ye ke anniversaire na yo il faut que ko fêter na ba veuve il faut que fêter na ba orphelin pour na kofongola bénédiction na yo eza Bellevue kandi Bellevue kandi alakisa batu ebele Bellevue kandi akotisa batu ebele na monde ya YouTube Bellevue kandi apesa batu ebele posa ya ofongola chaîne bako mosala ba théâtre mais lelo so bavandi si batu na ba TV ba bengi batu na ba TV batuni bango mingi bobo yango mingi bawanga nango pourquoi motema mabe musala na bino ezobeba pona bino moko boza motema mabe botika kokelaka ba fan bazobebisela bino musala ba comédien ebeba pona bino moko motema mabe bino moko bopesa musala na bino valeur te bozo se valoriser te en fait ba obenga o leka na émission yo leki na émission komi koloba no ba n'importe quoi okomi koloba no ba makambo ko boye o ezala te mais en réalité yango te likambo ba bengeli yo o leki na émission tangu yo leki na émission bakomi kotuna ba makambo etali bandeko na yo ba comédien zala professionnaliste zala na professionnalisme pardon zala professionnel zala pe na professionnalisme ya ko répondre que non na ye awate pona ko répondre na ba kombo ya ba collègue nanga mais na ye pona ko répondre na makambo o etalinga moko poti bokendaka ba émission bokendaka pona bino moko bokendaka te po botombola baninga mususu répondre clairement non je suis venu ici pour moi-même et non pour les autres donc so poser na ba question ko tunanga poser nga question sur carrière nanga poser nga question sur nga moko ko poser nga question ba kombo batute eloko wana ba comédien belé ba yeba angote yango bomoni ba comédien ba kotisa rando yango moni ba comédien musu ba kota motema mabe parce que ba comédien belé ba tutela bandeko na bango ba bordir car na ba plateau bozaki na bino ko solola bien bino mibale mais sibitima ka be mutaleki na émission ba poser ba question abandi ko tuta ba bordir o yo moko esiko za okamwe yo moko esiko za okamwe lobi mena sala ki nini nasala ki ni to na problème ni ngana ye mais en réalité boza na bio na problème mon côté bo weli loko mon côté par motema mabe kaka aye ko sala o ba pic na réseaux sociaux o sali le côté bo weli le côté bo soinité bo bundité mais motema mabe bino moko bo balola makambu Tomo na biso nyoso ke idole nweza o me yo o baloli yango. Pourquoi parce que on a posa babakou balinga yo. Pourquoi parce que on a posa otalema. Pourquoi parce que on a posa silence à la non. Bozaka na vérité. Et longoli lo côté sur lobi que non idole nangeza makalunga. Et longoli lo côté. Et longoli lo côté. Pourquoi la Jérémy na mangala makalunga mobimba. Kota la Jérémy na mangala ozaka nango exaucer mobimba. Lelo peut-être Mama Kalunga a changé façon na ya ko jouer. Mais Mama Kalunga ya à l'époque autant la pino lobi non Jérémy. Mais lelo Jérémy obima na te folo ba que non oza aussi la nandeni. Sila nandeni. Wana za pona ko flatter sila ou bien pona ka koloba ou bien sila nandeni nini.
po tomona mama Kalunga kati na yo tomona même eko jouer mais tomona mama Kalunga tomona sila te hypocrisie na monde ba comédien lelo bino na bino bokoma soki boswani kuna bobebani combien de comédiens au bana ba faux compte bayaka ko commenter na ba vidéo ya bandeko ba mpona obimisa ba secret mususu o ebombama afongoli faux compte ya fingi muninga na ye combien de comédiens yango bomona ba comédien na biso mukie bazo progresser musu bazo progresser te si 100% to na 20% ya ba comédien o bazo progresser to ko ba ku 10% ba comédien o ba kenda liboso 90% ba comédien mubimba bipwanga na bipwanga bazo progresser te pourquoi mutema mabe elati nzoto esiko mona batie ameyo tie be tokota na biema na ebike kote wana kutu bofinga boyaka loba Bellevue ayebolata te Bellevue kota kolata 0 na ebite so bino po mutu ayebolata fo lata griffe kota la Bellevue kota la dinana balata ka très kitoko ba se respectara makasi na vanda kinga moko Nathalie robe ici la lata ki na fête à Vincent na lobi soki ezaki Bellevue nde mutalati robe oyo mais ba kati ba photo ba tie na ba réseaux sociaux mais bozala wana kaka pressé ya koya ko tia na réseaux sociaux bo tia prix alata ki elamba qualité prix mam sikota prix mam sikota bwe muta ko lata elamba ya moins cher et vanje bongisi nzoto alati classe muta ko lata elamba moko ya moins cher evanje bongisi nzoto moni pena ke oui mutalati classe koleka muto alati lamba ya likolo koleka muto alati lamba ya cher ya makambo to mona lelo Bellevue alata très classe Bellevue alata ke lamba alati pena maputo sentir madame mais soka alati bongo bonzi mate pourquoi parce que motema mabe za kati na bino pourquoi parce que ba comédien belé bokotisa haine bokotisa keto kati na bino Moussa na bino zo ko avancer te po boyina boyinani Moussa na bino zo ko avancer te po botie ba conflit liboso l'autre monde a grâce luzolo grâce à jouer pas si là grâce à jouer pas Bellevue to moni cherche aye wana jouer pas si là mais il y a des comédiens au ba mité mamabe au ba pousser ba fan ba finga chacha pour à jouer ba fingi ba comédien kaka oh surtout ming ba fan ya Michou bu fingi sa chacha Michou alekio Michou asalibwe le to ko ba peke non ba tu batinda ki esala bo po ba longola chacha na bisko nani azo perdre bozo bebisa musala sila bino na bino ba comédien rando bino na bino motema mabe bino na bino ko kabela biso ba matière ba comédien de ba kabela biso ba matière au moins numéro moi ekomeli o tala message ya mulai et pesio information matière à mutu tala message ya mulai oko rappeler numéro wana etika la ko sonete ate sonner muto tika la ko yambate o comprendre directement que non ils a comédien boza la vraie ata boloba na raté na baninga ata boyinani na baninga mais o eza likambo so eza i bengango i ko benga likambo ote likambo so ke mona na clair tiango e mona na clair ndenge zo mona na clair Jérémie wangani makalunga obimisi idole na osila mais biso so toyebi idole neza makalunga biso tuto yebi ke kalunga makila na yo idole na yo mais comme eza na kati motema mabe eza na kati oyo bimisi ka mams pona otombola mams mais toyebi ke idole na yo ezalaka makalunga bozala vrai po bolonga na musala na bino kende liboso bozala vrai yango de lota mutakana kia saka na bino te osaka na bino parce que bino moko po bolonga musala na bino théâtre kende penza liboso lokwa baninga ndenge zo kende bozala vrai et oza malamu mingi bino musu botingami na bagag so bosali théâtre zo talema te mais so bosali bagag etalema bokoma lelo ba comédien bagag
Nicolas Motema Mabe. Alors, vous à la vraie et aux amalam. Merci la famille. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nga na lobi sou na zara mutabarando te na zara mutaba polémique te. Alors na salaka analyse na nga lo lenge esengeli. Nzamba lola pambola bino esika nyonso bozali. Partagez lenga na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Et puis tant que vous s'abonnez ko bosa na te, activez toujours la cloche des notifications pour que prochainement tant que na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso kozala. Telanga j'aime bien. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.